ndeko nalobaki ke Mobutu alingaki baluba te, Mobutu alingaka bakongo te, Mobutu alingaki bakatange te, Mobutu alingaki bato ba bandundu ata moke te. Mobutu azaki criminel, sanguinaire, voleur, pilleur, haineux, menteur. Donc bandeko soko lingo yeba histoire ya mboka, il faut oyeba ngo epa ya bakongo na ndambo ya batu ya bandundu. Okoyeba histoire malamu. Alors yo mutozo landangai tala na 65 à 67 yo zalaka wapi. C'est sûr que ozalaka mboka tie ou na mboka kuna. Alors donc ozana droit ko tia commentaire na ndinga mabete parce que nga nazo ko apprendre yo. Alors tango na yo ozo finga nga. Pourvu que message eza koleka. Na mutu alinga nga. Na mutu oyo azo finga nga. Pour nazo ba vérité. Ngai mutu naza gagna. Oyo alinganga azo kanisanga. Yo pe mutu azo finganga ozo kanisanga. Donc ngai mutu naza gagna yo za perdant. Message eza koleka. Alo bande kuna ngai. Oyo balingi ba pesa ngai. Batala na ba archive na bango. Ba pesa nga biloko nyonso Mobutu. O Mobutu bana o kosi na bato. Coup d'état manqué. O conspirateur. O boye. Tindelangango naza na 06 51 03 90 89 06 51 03 90 89. Okozwa WhatsApp tindelangango parce que sikoyo il faut to bimisa Mobutu na poisa na bajene oyo bayebiete na bato oyo baloba konga kombata utamboka abandiko loba Mobutu. Alors il faut okangisa ba monoko po bayeba ke soki lelo tozo souffrir boye 80% eza Mobutu. 90%, donc 90%, donc 10% aux Lumumba, mais 90% ils ont Mobutu. À ça rien, à ça rien, armé naïe et gagnant à Tabitumba Mokote. Akimi, Rwandais, après 32 ans, Rwandais, Kimi Sénéti Banamike, Azanga armé. Ponanini, qui tribaliste, mais qui tribaliste, et les gars, il m'a cassé panaye. Nekonanga Soyoza fanatique. Aux aveugles. Ngana zoko la vérité. Yo ko yo finga pourquoi? Parce que yo ceux qui yo yebi ke onga zo balukuta comment tant yo comment na omona yango ngai bo yebi nga na ko zonga na ko meka expliquer. Donc ngana histoire Mobutu dans le pouvoir. Tim ko la kimi. Boko ko za la 5000 nganga moko mu Congo na ko battre bino. Na yebi sino vérité. Donc Mobutu azalaki haineux ya ko sakalate pa ba Congo. À 32 ans de pouvoir ata mokolo moko ta nommé Premier ministre mu Congo. Mais bande kurangai ndenge na lobina bino nazo préparer un mois 2 mois boko mona nyoso ndena ko bimsala bandi 200 vidéos ya mike parce que bato sofa landaka Mobutu azaki nani Mobutu asalaki nini Mojibi Mobutu banque de centrale na banque centrale a garder ndele bande kone ba ya longoli bango atie Jules Sambwa azui nani oyo Masiala abomiye tozaki na général moko ikuku c'est pas des rails papa bandoudou abomiye kudia kubanza abomiye Masiala abomiye base belé bokoyoka boyoka ba mamu sula zala bango awa nde balelaka Mobutu atika bane belé ba orphelin de père et belé ba orphelin de père lelo oyo yo azala séjour de mort nalier de tourment baza ko bétailler merci Nzambe apamola bino.